la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. Kia, Mosi, azotanga, Mosi na Kikongo. Kia, Mosi. Kia, Zole. Kia, tatu. 3 fimbu, mbala moko, 6. Mibale banoko beta ngai. Kia, banoko balsongo boye. Kia, Mosi. Fim. Siko tango olamuki na tongo. Oyoka nzoto mabibi ou bien sentir penana ba makila ou bien na nzoto bien. Makila bimangate nzoto nde pasi nazo kokate. Na sala une semaine. Mais na joie kana si fimbo. Na sala une semaine pasi. Mais na kenda pe hôpital te yemoka yoko ba yena docteur ba pesinga tonga. Ba docteur oyo batambula kana tata kimbangu donc ba pesa nga tonga ata na bela ba bwakela ngambaso oyo na lokolo. Pona makambo ya tata kimbangu. Ba bwakela ngambaso oyo na lokolo. Atini nga na zongo na ngambo ya matanda na nsanga matanda. Alubi na ngai nakende kuna na mema de passer ye na ba never tata kimbangu yelinga na ndako. Kene ko tika ba passer kuna na baki na kufungola na tika bilemo na kuna na mbona nsanga matanda mboka ngona komo na ngomina. Na zongo soko leki kaka ukati na ngambo ya balemfu nsanga matana mboko yelani komo na ngomina ngamutu na lokolo pasi nazokoka te na lalaki na ndako ngamoko tataki mbango yelinga ba passer bazoya awa kene kotika bango kala mingi te na yoka kaka koko na ndako nani wana opa bubuto yepa na yo ngabia na mona ki deja tata yelinga awa tata wa yeli yo nani ngabi tata ke mango yelinga alobi papa passer ba mi bale bazoya awa naketika bango na zongo ba passer no ba kamwa ba passer wana ba pasteur église ba passer église tata Mpadi ya na molimo église ya tata Mpadi baye balobi papa bobo kene kotika biso na zongo to wuti na parking moto ko mema biso ezate wana siko na tango na bana mema moto ke kotika biso na zongo tozapi na transport ko kokate na zui mbala moko ngabi nga mutu lokolo kuna zoko kutu ko kende ko bimali banda te siko lokole papa kimbango ye moko yeko yebisa ngai moepe na boya ezate omoni mbula moye zaki makasi me mbula tango yoka ka son ke mungonge zo beta mbula oyoki yango omoni yango mbula vena yebanda Bobo yeba munene ya kimbangu me bato o batosi kimbangu antuka na beti maboko pena kimbangu ebele antuka mokili mobima babengi ngai bazo pesa lokumpa tata kimbangu lokumu na ngate nazo loba o pe bazo bika na lokumu na ngai te lokumu kaka ne tata kimbangu nde yene mutapesinga mosala nde yene mutapesinga mukumba ya mokili Afrika mo lokumu nde ye ngai te yango ni nazoloba ngai naza mutu naza motindami metata soki ozana kondima olongi wana ndenga na beti maboko na sepeli pe na tataki mbangu pe sepeli nga pe na sepeli mais soko ozana kondima ata obenga 1000 fois soko ozana kondima te faute tataki mbangu te yango tango bamemanga na tataki mbangu pena alobi tango ozokende na nzela kosala kotelema te na longo awa na parking yo moko yebi parking wo ya biso ya zongo awa ti na zongo ko telemate na nzela ko telemate noko na longo awa ti zongo areza te tangu na ke kuna tolali na tongo papa ke manga lobike zonga mwana moko ya ko tala potango nzoka ndoki ayeko tala ngo na miso mabe tata ke manga lobi nga litoi zonga pota basali yo mabe na zui moto nga mutu lokolo pasi ti tolongwe na zongo ti na nsanga na ngomi na kuna ti kisantu bato to yana bango na banoko yeba te
lokolo nzoka ngate mundamba nako mema moto wana nzoka tata kimbangu ba passer wana bango mibala balubuki pa bobo to yeli ndeti mu pepe moko na mbango moko to comprendre o memaka moto ndenge ni ngabi oh papa tango na koti kaka na ndako 20 minutes kokate pota nazo ganga na ndako papa kimbangu omoni okiminga papa kimbangu awa na ndako kaya basuki awa kaka tata kimbangu kiminga pona nini boy bongo sikoyo memenga kuna na zongo siko tango zosa wana mama zala ndeni na bandi azotala mama sikoyo azalaki na depo kuna na foyer ngana zaika nga moko atako donc na mbeto nazo baluka mwana nako nazo mona pena motema epeli moto nazo na kwei na mabele wana neti moto akufi no na kufa pena na kufa tatake mango kosinga tatake mango nazo lele tatake mango kosinga boy otiki nga boy pona nini otiki nga boy na leli na ba 18 tango betaka bama nono pena no bazongite molile bandi na yo ka mutareke kolela sute tataki mbango zoya na sutuka boy mungongo tangu na lala na butu wana tataki mbango ba ye na docteur mibale balata penteni ya pembe oba binganga kaka balata ka ba docteur mibale ba pesinga tonga mibale ba tubi moko awa nani docteur asokoli pota oyo asokoli yango oya mbaso asokoli yango atie bakisi ya vert kisi wana tina tongo na pesa témoignage tina kisi wana tina tongo na mumisu boye ndenge yoza boye donc soki ezalaki neti lelo ningo yo kokutango tina tongo batu bamona kisi wana oyo tatake mbango yana ba docteur batiela nga yango bongo batu bolobake tatake mbango za moto wana shofa nga mutu olobake tatake mbango za moto kisi wana tina tongo ba docteur tango ba pesa nga tonga ti lelo yo pota nanga ekauka miracle ya bongo Yesu asalango naibite na mboka mona miracle ya bongo Yesu asalango Yesu to alongola batu lepre pena batu pena mabako balongoli mutu amaba pena batu amaba bazongi normal ngana yoka ngote nzoka Yesu asalango tata kimbango makambo asala kangaye yango nazola kisa mesko eloko tokamwa ndenge nini makambo nyonso oyo balobaka ke Yesu asala ba miracle nango pona nini epape kimbango bokinda kaka ekoka na bolinga kaka kopie Yesu pona nini est-ce boko sala ba miracle ya bino ya ndenge na bino te foka bo kopie ya Yesu kasi ne bino ne kasi ba ye kusaki bino Yesu mundele kasi yango na linga mundele siko donc lokola zo ko senga bolimisi awa mokolo wana soki aye nde ko senga bolimisi nde akomona misu na ngai ndenge akozwa frappe na misu kaka na misu ka wona kotala ye nde frappe nde akozwa yangwana misu kaka frappe ya ndenge nini soki lelo yo olati bilamba oyo epo ezosalela ba telefone eza mundele bongo ye soki biloko oyo mbongo oyo asali biloko yazula ngo pananga moyindo te mundele ayai koluka mbongo awate me bino bozaye nango bosalela ngo eloko te bakoko tango bazalaki sikoyo bilamba atako to balataka bilamba wana ya mafuta wana ewuta nango wapi bango moko tango banoko malimete oyo banoko pelisa na mabanga oyo ba diamant banoko pelisa la moto mundele akamwa yango bongo sikoyo mundele yela biso nini mundele mais diamant wana yango yaki ko récupérer ngo akena ko tongela mboka na yete yango sikoyo ngongane koki aya ko senga bolimisi tokokuta na farafara papa bobo to komi okende po ngana zo banga mbula epa na yo so na komi awa bambula ba nini meo ko kimate me fobo kompena biso tuza batu ya 3 milimo te tuza batu pena ya mosuni pena normal boy papa bobo awa bozoloba bandeko ya poto bazonga ebele baba no loba deja no bozonga bokanga biloko na bino bozonga kimbango azopesa solution awa chaque fois na tuna rapé mutuna on ta bozozongisa batu awa
bino na biso tovandi awa tozoliana no bien te bino na biso tovandi awa ba détournement ezo continuer ko salema bino na biso tovandi awa courant eza pasi mai eza pasi banda ko futela ya pasi sikota bozo bengisa batu bazonga awa boza na posa batu wana baboma bakufa awa na ba condition tozo vivre na ngoto ndengeni mboka kolomboka zo bongisa mboka na ye oyo azana oyo azwa charge ya mokili mobimba tata Kimbangu Yesu nde botopesi nde kopesa Yesu nde topesi nde kopesa pouvoir oyo yasali mboka na ye kolomboka mfumu Kimbangu mokili mobimba mwinda oyo ezopela mokili mobimba o mindele babongeli ezana maboka ya SZ tata Kimbangu yango ne ngai siko tangu oyo mundele soka ye wana donc miso po alobaka pona binu ngai soit yo soko zana mayele tinda ye aya tokuta na ye aya kolobake mboka nanga oyo Yesu aya kolobelanga komba Yesu ni liboso na ngai soko moni tinda ye aya pa na ngai aya kolobelanga komba Yesu na mboka na ngai Yesu kuta ye atosi bongo siko ngana za motindami tata Kimbangu apesi ngo mibeko banda 2018 ko simba mwasi te tikuna ngana zo katela bilaka bino kuto bozo sakana naba basungi na bino na bandako oyebi ngai pasi oyo ngai na yoka oyebi ngo mena supporter ti lelo tata Kimbangu kala mingi te ozo yoka ba moto wango omoni yango ndambo kaka oyo moni oyoka kaka ba moto yoka ba moto yoka yango voilà tozo koba nakatana na ngambo ya papa Malengi eza Malengi tu Malenga Malenge na papa Malenge nazonga repa na yo po tomeka penza kolimbola na ndenge ya biso pena mosuni papa bobazaka trop molimo comment expliquer ya lobi ke batu oyo bateka mabele na bango babanga te mabele zozongela bango au moment où balia ki mbongo ya leta mbongo bapesa ki bango et puis lobi ba oyo basombaka bango baya kokota na mabota oyo bache ba désordre na mabota iya kozongisa mutu na libota na ye après ekoloba lisusu ba oyo baza na poto ba misusu babota makuna bato oyo bakendaka kuna oyo batika bana ba misusu pe ba expliquer bango bokoko na bango te batika la kuna lokola ba français ba américain batika la kuna ono bakozonga awa po bazana mabele na bango awa mekana kolimbola biso to banana ne bandeli moto ateki mabele na ye moko azumbongo na ye allié ndenge nini lisusu mabele wana ezongela ye bon toutefois dans le bagana promesse ya Nzambe eza ya mutu te ya mutu pe eza ya Nzambe te mona kimosuni komona ngo za danger to dire mais na molimo za ngo dire te tata Kimbangu aza Nzambe ya le poso moyindo aza na manière nyonso ya kosala po a résoudre problème na ye na molimo omoni ma musu ba problème na Nzambe ata na génération biso to komona yango mais na génération bana na biso kokisama atana je so bana na biso kokisama yimo ka yebi akosala ndenge nini po résoudre problème ni wana peut-être yango ko komeka ko yebisa yo voilà wana voler ya liboso voler ya mibale alobi ke batu oyo basombaka bango na mabota donc si je comprends bien esclavagisme c'est que mundele te mutaya nango biso moko na to bandai ko komisa bandeko na biso no baumbu oui esclavagiste eza e banda kala tango tozana l'époque flama mingi zalaki ataki ndoki oyo na kawana ko somba yango na libota na bino sokozaki na ndoki te bokeluka ndoki quelque part bosomi po kota na kata famille na bino kindoki ozaki na tango na za marko ya mikolo te ke na sala ka osale logo te na bomo kaka pona ko kengela libota banda ko somba yango na ba famille bazala mingi te à l'époque au moins na famille boza 5 personnes et c'est un boba qui s'aboko mata 7 ou 8 soit na kata famille na yo mabote za na pas difficulté boko luka mboke soma mutu moko boye quelque part na famille songolo ayena kata libota na bino po ya wana bota po bo se multiplier na kati ya libota
alors nini bana ko yaka à la longue batwana soki ba ye muto ba sombo coach na kati ya famille lobilo bana waniko yomo en tête mwana bana ko kunda bino ba kolo famille biso na Kongo to benga mo ba binkunda batwana donc ba yaka nemo mabe de esclavagiste banda bokoko na biso eza pona mindele karate siko muto na tango ye po bino bato bo invité ya yaki ye mogote ya yaki pambate ye bino bo invité ye boye siko soki na ba capacité ya mayele et puis na courage aleki bino tango komi mokonzi bino siko boyoka ngo mabe poani kasi siko to yoka mabe parce que ngana sombi yo bando konza biso le susu moniki fona yoka mabe faut passer ezala na motema soki zo konza no biso te biso bakolo mboka to bakolo mabele to bakolo famille to kofana soki toko to kofana kitoko bon sikoyo tokei na bandeko oyo baza na poto oyo fo bazonga awa bapesa bango mabele mutu akoma déjà français akoma déjà portugais akoma déjà américain sikoyo oya kopesa lisusu mabele awa po asaela ngo nini po yazarane déjà kuna eza nango bien omoni monsieur le journaliste na yebde soko sona bata poto na minisi oyo bazo souffrir bazo kanga bisaka ngana vana na pene na papa bobo na yoka ba pele belé oya bande ko baza na poto na ba États-Unis presque na kati Europe bazo kanga bisaka bazonga na mboka na bango vi bazo mene na poto kuna bazo souffrir baza na poto bazonga wana mabele na bango ezali mboto eza po eza mboka na biso te bazo souffrir kaka tango parke mutu ka place na fo footela yango mais awa na Afrique to na Congo oko chakarta ini semeta 2 semaines na mutu ko tumso za nete mais yo na poto ki na parke ngapo telemsi motuka par air zo footela yango bazo kemba bazo zonga awa bande ko na biso bazo zonga na mboka na bango awa ne bango chez biso baza na mabele te baza na nini te bana ba complication donc na mboka kutu bayebi bango dale baye lisusu bakoya ba mesusu bazo salaka nini bazo tisombaka ba mabele na ba mboka ebele bazangi ba place bien sûr ebele ba européen bazo somba mabele en Afrique et précisément na Congo central ebele bazo ba hectare pour ba ya ko komela bazo ya 5 ans leki belé. Voilà 5 ans eleki ebele to zongeli papa bobo po tokende malembe na kokitaka na ngomba oyo tomati papa bobo ya solo nde balobaka na molimo molimo na nzoto ezaka mwa po ekoma na nzoto ezaka mwa compliqué to mlingi to meka toyeba nano bien tango papa Kimbangu to mvuluzi Kimbangu tango ayelaka yo po okutanaka naye na ba forme nyonso bosi pe bokutana na ndenge ya monzoto oyo ngana za nango oyo ngai ndenge tovandi na yo boyeso batuningo za na papa bobo wi bosi bokutana boye ou bien bokutana kaka na molimo bon yo lelo yo kyo kaka lelo ke tata Kimbangu chanja ba forme ba banzoto yo kaka te tata Kimbangu ko zala mwana muke omoni mais esprit na so keza oko comprendre que oyo tata Kimbangu ako chanye na nzoto ya mukolo soit ya jeune bongo tanga memanga na mutuka na nzela zongo oyo kate bongo na nengwana memanga bongo sikenda bonzoto te memanga na mutuka na bonzoto bongo tata Kimbangu te siko wana siko yo koloba ndenge ni voilà siko omega rape ko différencier ya nzoto na ye oyo aviva nango awa to ebela ye omona pe déjà ya nzoto na ye ndenga zalaka na Congo na biso awa kasi bongo tango zo pesa nga expression nga Kimbangu mundamemaki yo na moto nga Kimbangu mundamemaki na mutuka ye moko atelemi wana siko zo pesa explication ya forme ya oya kala to mona na ba photo forme wana kasi ko tango zo pesa explication mona motar wana tango zo mema ngai motar donc ti tango zongi mona mbala moko ina motar ngo zo luba pabo no na comprendre te soki nini wana nini wasaraki susu yote
nzoka tata kimbangu ye azwaki moto azomema biso ngape nazalaki na ngate donc nzoka amemaki ngai sikota moto azwa kopesa explication bato bakamwe namoni popo azoloba te afandika kanda soki ndenge nini donc ti pe tozongi donc motongo pe namoni misiki ti pe tango ye popo bachange susu ndenge nini wana kasi ye moko tata kimbangu alataki ngai nayebi te ye moko tango koya na butu ngai ne mutu nazalaki na yo sikoyo forme ndenge wana sikoyo bandeko ngalinga makambe esila kaka po nde tokomisa kimbangu po soki makambe esili na maafrika nyonso nani susu oyo akolobaka ngai nzambe akokuta suka voilà olobi tango papa kimbangu abandelaki yo mission olobi na biso ke ayebisaki yo eloko ya liboso kosangana lisusu na mwasi te jusqu'à ce que ngamona opesa yo permission mais toza awa na mokili oyo toyebi bandeko na biso basango basanganaka na basite est-ce que yango te mutu esalaka ke lelo basango baleka bino na force bango soki awa secret basango basalaka yo yebi te ngai mi wana basango wana za ngai te ngami beko kaka onga na landi oya ngai tata kimbangu apesi ngai ko simba mwasi te tiku nanga na kokatela elaka na ngai yango nde nalobaka pete me lelo ka yo ezokotuna ngai nde yango na lobi aussi oyoka ngo sina lobango te meza malamu po bato ba comprendre que non soki oza na opération boye moko nzoto ya mwasi peut-être dérangeaka yango tolingi toyebaka profondeur ya force ezali na nzoto ya mwasi. Metango nabukaka mibeko tanga ya kotikela nga kilo wana tanga vutaka mbanza nkamba ya kotikela nga sani ayaka na sani pena po tango nabuki mibeko tata kimbangu tuti ngai ake madimba aleki madimba yako lananga na madimba asilika pena na magidongi mwasi kuna na benga na yende tukutu ye mutu alukela nga makambo nzoka yete donc na benga na ye kutu akende donc na mona passe nazoke nakolela tina zama nazoke lela kaka papa kimbangu une semaine ko bondela ti papa kimbangu ekolimisa ngai tinde aye kozongela ngai apesinga charge siko pe na koma ko banga soka lobi soki na kokisite pardon boye kutuna la nzala ne na zaboye na kolala na nzala ta 2 jours nazana ko banga te pona nini soki na molimo papa ko pesa nga biloko na liaki na nga na molimo bongo banda tongo na Amerika fete yo so lime ngeko DJ tu kunge bana tongo na le kafete mais nazana nga na nzala te ozomona na banga mais biso to linto comprendre meka ko komisa biso muke basango vina bango mobimba bala pa seleka nako bimana mwasi te nako bota te parce que yo pe avant banda mission ba ebisio ko bima na mwasi te yango to lingi to tuna pona yo wana sko to zongi na ndenga papa bobo pona yo mystère nini eza caché place wana libomba nini eza place wana na mwasi kasi nzoto ya mwasi eza malamu ndenge abimisi batu na mokili po mwasi ne mutu abimisi batu na mokili me nzoto ya mwasi pe na bonzambe soki nzambe apesi yo mokumba soki otosi te nzoto ya mwasi donc mwasi donc akweisaka elaka ya nzambe mwasi aza mapambo mutu azwa mapambo liboso ndenge nzambe mokili ntango azopesanga explication mwasi mutu azwa mapambo liboso me mwasi pe soki boza pena na kofana na ye na bo solo te soit mwasi na yo te po chaque elembo na elembo ndenge nzambe apesi lenga explication elembo na elembo fe balana mwasi na mobali soki elembo na yo te bokozala te ata oza na mbongo te elembo na elembo fe balana yango nde po tozala bomoko ndenge batindili ngai ke biso nyonso na mokili tozala bomoko tosangana lingomba kaka moko po nzambe apesa esengo na mokili babengi Afrika ndenge pe mwasi azali me lokola makambo ya nzambe soki alobi ke kosimba mwasi te nzoto ya mwasi donc naki musuni eza danger
molimo eza mosusu musuni eza mosusu yango nzoto ya mwasi pona kosimba ngo tango ozwi charge ya nzambe bilaka nzambe ekatani okokate nzambe donc okwisi bilaka ya nzambe yango nzambe soki oza na mukumba ya nzambe donc okozala su na posa kutu koyeba teke nga na lingaka mwasi boye na loko bosekaka na balabala kekeke bozoseka me eke bokezala ne ekosimba te mpona nini nzambe ayebi tina nini asalelaki bongo ngai apesaki nga mukumba alobi ti kuna nga nakopesa yo date na mukumba o ngai nasilisi makambo yango nakopesa yo nzela mpona ozala ilisika moko na moi na mwasi yango fona tosa donc soki to comprendre bien basango oyo pa yebisa bango ke babimaka na basi te ezali nzambe ekasi eza mayele nzambe eza bongo babimaka na bango me sikoyo bongo pena eza mali nzambe nde mutu asayelango bongo me basango mpe babimaka na bango mpe na basi na bango babotaka na bango mpe me oya awa pe mona pe achezemi ake kobota na poto tindi na poto ake kobotela kuna me eza faute na yete mais ce que basango baza batu ya Yesu donc ce qui te comprendre bien donc c'est que esaleli ya Yesu na esaleli ya kimbangu eza esaleli moko bongo yoka kiteke kimbangu mutapesa Yesu pouvoir bongo siko mayele wana kimbangu mutapesa ye bongo pouvoir wana Yesu tango apesi fa pesa pa bana po Yesu pe aza mu big city fa pesa pa bana ye bosala boye bozongisala boye bosala boye ko simba te bongo soki Yesu aza mu big city bongo Mahomet lokola boyebi te ke Mahomet aza mu big Buddha boyebi te ekuna basambila nzambe lai kaluze yoko nzambe lai ne nzambi audi aka basambilanga kuno ala nzambi awi yo basambila bazana bokoko na bango na kuna pe na sud bazana bokoko na bango biso pe na est tozana bokoko na biso na bashino pe bazana bokoko na bango biso sikoyo oyo nzambe apesi biso bazoyebisa bino bolingi te muyindo kiadi mawa voilà qui a dit namawa to omoni soki ozana papa bobo neti ngai na yo kakelengi mingi po sona posa question po photo yebaka même po makambo ya bonzambe eza tellement kilo eza tellement pasi na jour moko okoka kosilisa yango te yango monaka bandeko bomonaka toye tozwi ndambo lobi lisusu tango tokoya tozwi ndambo mokolo mosusu pe tokoya kuna tozwi ndambo po eza mosala moko ya kosakana te yango na souhaitaka te ke nzamba pona nga na sala musala na ye po musala na ye eza tellement pasi eza vraiment pasi papa bobo tokomi na biso na suka ya lisolo na biso nini okoki koloba avant tokabwana pona mokolo ya lelo na mokolo lelo kaka vraiment matondo mingi na zongisi ndenge pe nzambe lokola nzambe nga napesaka mokili ke nzambe asepelaka na ngai mpona nini nakogisili makambo mpo pasi oyo nga nayoki ndenge papa Kimbangu soki nazalaka na kondima te tata Kimbangu olinga azala na mawa mpona ngai mpona nini ndenge atutaka ndenge bana kotuta yango nde ngai nasepeli kaka moi ezalaki makasi me apesi akitisi moi apesi biso matanga ya mbula ya mapamboli mpona nini émission na ye ntango nasalaka ngo atindilaka ngambo ata eyindi ndenge nini ata kote kaka na wuta noko Bruno bazia batémoin oyo makambo soki ngai nalobi mpa nzambe esalelanga boye soki likambo wana oyo nzambe ayebi yango akokokisela ngai me soki ayebi yango te ngai nakosala yango te yango nde nabangaka nde nzambe yango nde nazoteya bana ya moyindo nzambe kuta lobi ke mundele pe na moyindo teya bango bato na bato basambela nzambe na bango nzambe wakela mokili nzambe alobi na ngai loba makambo oyo biso moko tokabola yango ngai moko nzambe nakende kotika yango na bana na ngai
bandeko pena oyo bazana bosolo pena nzambe bosepela makasi. Bosepela makasi. Nzambe wa ibengami nzambe akela mokili. Atikilo message. Pesa message oyo nga moko nakene ko kabola yango. Bandeko makambo ya boyo koko kamongo te. Na moni nzambe ayelinga na ndako. Nzambe wa akela mokili. Tataki kwa loba soki ini semaine azana likolo fona comprendre que azana likolo soki aza awa fona ngamoko ta ona zokende fona santi tata malenga poko yebisa begene tatake papa bobo ndenga za botika yi mais yango donc na pesi kaka matondo mingi na mokili bana bayindo bosepela na elaka ya tatake mbangu ndenge apesi biso promesse ya esengo na biso na mokili mobimba to sangana to zala bomoko biso nyonso oyo pe baza ya mabe nzambe aboyi bozala na mabe atindi pe bino botubela na bino po nzambe amema bino na nkata yango nde ngai nazana libota ndenge kala lubike nazaka na famille ya malengi te nazana libota ya Afrika mobimba tataki mbango apesi ngai charge Afrika mobimba na tikili yo yango eza ya yo mutu nyonso aza alongi na Afrika mobimba akoyeba yo abongo sikoyo maloba wani wuti pa na ngate na créer maloba te mais nzambe ni mutu apesi nga maloba na loba na mokili mais lokola naza mutu pe moya ndima eza te essentiel kaka na lobi oyo bazana kondima pe bayoki yango nde na sengi kaka kimia na mokili na biso po bana nzambe kanga nazaka na susi ya bana ya nzambe o nzambe bombisilinga basepela yango kanga nazo betela ka show tatake manga kata makambo yango kana na ngai pena nazo kokate komona kotambula na balabala ozo mona balabala nyonso ozo kuna kutana bana nzambe muke satana yango ne siko nazo kokate yango nazo lubaka tatake mbangu habetelanga show makambe sila habeta show pena show voilà yango nde to komi na suka papa wa Zankongo mbote na yo esiko zali pe matondo mingi na ndenge bozali ko soutenir émission oyo papa Nzuzi esika pe ozali na molongani na yo topesi lisusu mbote esika ozali papa Nzuzi ditutala na kati ya Paris na molongani na ye mama Ntsila tokei kopesa na bapapa Mvwemba na molongani na ye topesi bambote topesi mama Kumbo Nzuzi topesi yo mbote zali siko zali pardon mama Kumbo Nzuzi topesi yo mbote e sika oyo yo ozali papa bambote na ebiki ezali avant de clôturer émission na biso mbote na ntemo kia kwanza mobimba ndeko mbote na bandeko nyonso ya Ecuse pe mangomba nyonso oyebi kombo ya tata Simoni Kimbangu lina pesa siloga na biso ya ntemo kia kwanza Sideto Kimbangu telema wasonga ntelaku Sideto Kimbangu telema wasonga ntelaku Mvuluzie to Kimbangwe telema wasonga ntelaku telema wasonga ntelaku telema wasonga ntelaku munza ya mvimba kadivo wanungi niyo nazana sengo makasi papa Simo Kimbangu aza kolonga mokili mobimba aza ko telema aza so ko vanda te sika nyonso azali pe azosala pe azomona naka merci beaucoup Mvuluzie to voilà papa soki bambote zali matondo mingi papa journaliste mbote pa ya mama Sila mbote pa ya mama Kumbo Diame papa Nzuzi papa waza Kongo papa Kabelako bandeko nyonso bazana mokili papa Wonda kuna papa donc oyo bazana telefone oyo tozo la butumo itangu nyonso bazo ba prière
pona libota na tata Kimbangu. Nzambe apesa bino kimia bisika nyoso bozali mokili mobimba. Batu o bozo yoka mongongo ya tata Kimbangu soko bondimi ndenge tata Kimbangu alobeli oyo ndimi alongi yango nde na sepesi mbote mingi bisika nyoso bozali na senga kimia na bana Afrika esengo na biso tango yangoyo to sepela elongo na tata Nzambe na biso Kimbangu azana biso na mabele matondo mingi. Matondo papa Bobo ndenge tokomi na suka na pesi mbote na papa Wonda papa Kabela ko na lingana bosana barapelenga yu vraiment mbote na yo esiko zali ba papa nyonso ba mama nyonso to pesi bino mbote besika bozali tozali toujours elongo tozali kokoba na musala na biso oyo tozali kosala ya kokomisela bino basango ya Mvuluzi Kimbangu esika bozali mais tokosenga na bino bo continuer ko s'abonner na ntemo kwa kianza bo continuer ko s'abonner na Info 16 pour esika wana vérité zali esika wana masolo ezali esika wana boyebi ezali botika la malamu na sima kamera ezalaki Damar to pesi pembote esika zali botika la malamu to monani mikolo mi zali koya. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.